Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali ndenge nini na bandeko oyo basili kokomela biso pe balobi ete papa ya bitinda oyo babengi na kombo ya Epaphrase, papa ya bitinda ya mwasi ya Bemba, ndenge nini Epaphrase mokolo oyo alelaki ye alobi ete kolela na ye ezalaki alelaki mpo na mboka na biso Congo, yango ete alelaki mpe ake kozwa lisusu exemple ya Jésus Christ. Alobi ete Jésus Christ alelaki mpo na Jérusalem mpe ye mpe ayaki kolela mpo na Congo. Bandeko bato yoko Mobutu atikela bango mpenza do ya lokuta na bango ezalaka kaka pembeni ya mbebo. Epaphrase alingi kozwa bato lokola banani? Epaphrase akanisi ete biso tozali bana mike. Ye Epaphrase azali koloba ete ndenge ezali wana alelaki kolela na ye ezalaki ete mpo na Congo. Bandeko eloko ezali kolekisa ete Epaphrase azali kolela moni liwa na miso. Pe journaliste ntango azali kotuna ye bandeko Epaphrase azali kolela. Lelo Epaphrase kaka na ndenge azali kaka moto oyo achangeaka bamaloba. Aye lisusu akomi kolobo ete ye alelaka mpo na Congo. Me bandeko toyebisaki bino ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo liseki ezalaka te. Soki osali liseki tokozwa yo totie yo contre mur mpe tonguruti yo na mur ya makwanza. Bandeko na minito tokokende mosika te na kosenga na papa Botamba kuna na régie. Papa Botamba tiela biso nano baelema oyo ezali kotalisa ndenge nini papa ya bitinda ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba Epaphrase ndenge alelaki mokolo amonaki liwa na miso. Po ete bango nyonso tu bazalaka kaka na balangage. Soko oyoki balangage na ye bandaka koloba mokolo azalaka kotia monoko avant. Azali koloba ete nga nazali moto oyo ya tia mutu bakata oyo ekoyeya. Me mokolo oyo amoni liwa na miso tala ndenge akomi kolela bandeko. Lelo oyo akomi koloya koyebisa bato ete kolela na ye ezali lokola ndenge Jésus Christ alelaki na Jérusalem ye pa alelaki mpo na Congo. Bandeko oyo ndenge omonaka raisonnement kaka ya moto abandi liboma sika. Bandeko Epaphrase oyo azali moto ya kolanda te. Comédien, menteur,
azali moto oyo akoki kokosela yo mpe likambo boye otelemi oza kotala me Epafras azali kokosela yo makambo bandeko. Biozomona moto mobimba bandeko azwi mandefu na ye aye liboso ya kamera mandefu atiki bandeko ondire nzoto ya mwasi ya mpaka na mbanga yango ndenge esali na monoko ndenge esali ondire nzoto ya mwasi ya mpaka salite ya ndenge wana mpe aye liboso ya kamera azali koloba ete ye alelaki ndenge Jésus alelaki na Jérusalem. Boniko sala ba comparaison oyo kute ekoki ata kokoma ata penepene te boye. Epafras alingi kozwa bato neti banani abimi na hôpital aye lisusu kaka na bameme comédie après ntango nzambe akofrape après akomi kokanga bato bandoki ye alobi ete azali un bon pasteur ke ye nde nzambe atia loboko likolo ya moto mais lokola ye alobi ete ye nde azali mosali na nzambe ya solo mpe azali ya contact na nzambe mais il fallait mpe sikoyo nzambe na ye oyo azali nzambe ya solo alakisa mpe elema moko na mokili bamona ete nzambe na ye azali nzambe na bomoi ye nzambe na ye ya Epafras atikaka kaka betaka ye babigoko. Tala ndenge Epafras na mbeta hôpital akomaki bandeko na mawa lelo mpe afungoli monoko aza koloba lelo afungoli monoko lisusu aza koloba bandeko tata oyo soni esila mpo mona kaka ete soki omoni tata mokolo boya mikomisi mwana ya bitinda epai ya mwana ya moke ezali pasi mpe mawa bandeko. Sans plus tarder nakosenga kuna na papa Botamba na régie tiela biso babilili tomona ndenge nini Epafras abandaki kolela pe boyoka ndenge nini alobi ete soki alelaki Jésus alelaki mpe na Jérusalem ye alelaki mpo na mboka na biso Congo mais botala modele ye alelaki eske ezalaki pere ya liwa to ezalaki ete alelaki mpo na Congo bandeko. Nakosenga na papa Botamba repetele biso yango ata mwa mbala misato po ete bapeple congolais batala bayeba mpenza soki moto oyo azali koloba ya solo to azali kokosa ou bien ezali kaka soni nde moto esali ye yango nalingi kobongola bamakambo oyo ezali koyela ye mpo na kokosa bato koloba na makambo bamasolo misusu bandeko pasi mpe mawa. Nakosenga papa Botamba kuna na régie tiela biso baelema wana ebongo nsima tozonga na masolo na biso baimage s'il vous plaît papa Botamba. Balobi Epafras échappe à la mort. Siko tolingi toyeba ndenge nini ozo échapper na la mort. Oui, maman ezali likambo moko ezali mawa na nzambe parce que soki nasali mokolo ya nef Balobi Epafras échappe à la mort. Siko tolingi toyeba ndenge nini ozo échapper na la mort. Oui, maman ezali likambo moko ezali mawa na nzambe parce que soki nasali mokolo ya nef Balobi Epafras échappe à la mort. Siko tolingi toyeba ndenge nini ozo échapper na la mort. Oui, maman ezali likambo moko ezali mawa na nzambe parce que soki nasali mokolo ya nef Pasteur Epafras motuna mususu bato batuni babi me moto na nzambe ndenge nini maladi fo ezwa ye moto na nzambe ndenge fo babwakela ye maladi fo ezwa ye soki ye aza moto na nzambe seke aza na epakolami na nkolo beton ezali ke non eloko twa libanda ekoye kokota te me yayo ekoti.
ya so papa na ngai Jésus Christ oyo tolandi oyo asali ngai musali na ye sinzidi na ye Jésus Christ wana aleki na bitape ya tentation diabolique ebele Satan bimeli alobi tala mokili nyonso na maquette mokili yango eza ya ngai soko fukami na pesio yango mokolo moko Satan bu bwaki likolo na ngomba mibwaka baange bakoka okokoya na mabelete obuka na te baange bakoyamba Satan tozomona Thomas Paul oyo abengamaki liboso na biso na likambo Thomas Paul akufaki na maladi nini akufi na nkunki maladi ya nkunki tozomona Lazare kokufa tozomona batu ebele bakufi bon batu wana ndenge nini baza batu na nzambe azali éternel pourquoi batikali éternel tentation ekoko ya maladi ezali bulembu ya nzoto ekoki koya pe ekoko atake yango na zolo kolela na lelaki ezali lokola Jésus alelaki Jérusalem yo mubomi na basakoli alobi lisusu bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini Epaphrase aleli lokola mwana muke eleleli wana bandeko oyo ezolakisa ete Epaphrase aboyi départ ya liwa alingi ata te moto aloba likambo ya liwa bandeko tala ndenge Epaphrase aleli lelo ekomi ete oyo alelaki mpo na Congo wana eleleli ya mboka Congo pe ezalaki te oza kolela mpo omonaki liwa ya na miso bandeko Epaphrase alingi kozwa bato neti bazoba bandeko basali ya nzambe oyo bazalakako okomona ata liwa eye nzambe ya komema biso na paradis tobanga liwa te bamateya na bango bandeko bozalaki koyoka mokolo oyo ye abandaki koloba bamakambo kaka liboso ya kamera wana ngai nazali moto ya tia mutu bakata ata liwa eye nabangaka te me bandeko tango liwa yango pe komelaki ye pembeni bandeko modele alelelaki yango te bandeko ye azoloba ete alelaki mpo na Congo bandeko modele oyo azwa kolela wana na ton nyonso tu ya chiluba ebimi bomoni bino moko azali kolela moto soki azali kolela mpo na mboka Congo nzambe abongisaka to na ye ya langage oyo oza kolela boye na to nyonso tu ya chiluba ebimi oyo eza kolakisa ete ozali kobanga départ ya liwa bandeko yango na toyebisaka bino makambo nyonso to bomonaka bakombo ata oyo balobaka na baEpaphrase oyo eutaka kaka na mbebo na kati ya motema te Epaphrase bandeko gangonga naza mutu ya tia mutu bakata me ntango akomi devant liwa bandeko Epaphrase aboyi départ ya liwa Epaphrase aleli bandeko epuis mpo mona ete abongi nano bien te mutu na ezosala bien te tala bimi hôpital aye mbangu liboso ya kamera po aloba tala kaka ndenge mbanga na ye esali bandeko nakele bandeko tina te sali te ya ndenge wana vraiment na bato yango batindaka ye on dirait ko basi bazwaki kaka tata ya bitindako mais na mawa mingi pe pasi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo vraiment ezali mawa pe pasi komona tata munene boye aza kosala ba comédie liboso ya kamera tango nyonso ami bengi pe pasteur aza pe koyoka soni te na ba makambo azali kosala na ebite soki bana na epenza ba ebisaka nini to balobaka papa ba makambo nini ozali kosala vraiment kaka ba makambo ya lokuta mboka na biso Congo mboka na bino Congo oza ko belela mboka na yo Congo mais mboka ngo Congo yo ozali ko belela eloko nini yo so sali na kati ya mboka tala bato mususu baki koluka kutu vina bango na porta bakomi kosala ba ONG baza kokende na Congo kokende kosunga bato bino kaka botikali kaka koloba n'importe quoi kosala ka ba makelele Epaphrase menteur oyo wana ezali eleleli ya mboka Congo te
tomona bato balela pona mboka Congo mais modelo ya yote oza koloboleli pona mboka Congo jamais moto alelaka pona mboka Congo alelelaka bongo te oya yo nde ozalaki kobanga départ ya liwa bandeko et parfois amoni liwa na miso et parfois alingi kokende te bandeko bapaster yango bazalaka kaka bandeko ndenge ezali wana nzambe abongiseli biso esika kitoko na lola soki tokufi lelo tokokende esika malamu mais lelo et parfois aboyi esika yango babongisela ye na lola o ndenge bamesana koloba et parfois aboyi départ kokamwa bandeko lelo akomi kokosa nini oko alelaki pona mboka Congo yo lela lokola pona mboka Congo et puis bato mosusu pe bazali koloba ete ah non ndenge ezali wana Jésus pe alelaka pona nani Jérusalem Jésus soki alelaka pona Jérusalem wana alelaka na ndenge moko juste pe eyebani mais oya Epaphras ezali eleleli ya kobanga départ ya liwa po ete Epaphras amonaki départ ya liwa na miso bandeko jusqu'à ce qu'akomi koloba ete gorille moko abimeli bandeko ayambisi ye de makofi grave bandeko po mona ete Epaphras azali nanu demi fou mbanga na ye wana bandeko mbanga na ye wana bandeko somo bandeko ata kutu koko ya mwasi ya 80 ans nzoto na ye ya basi ezalaka bongo te tala kaka ndenga tiki mandefu wana banini salite na vraiment mpona nini koyokisa bakongolais soni boye aza koya pe liboso ya kamera aza koloba aza kokontinue kaka na baaventure oyo azali kosala apres lobilobi ntango bakofrape ye nzambe akofrape ye akomi kokanga bato bandoki mais ye azali koloba ete paster mukuna nde moto asalaki ye boye mais sikoyo Epaphras ye nzambe na ye oyo azali na nguya koleka ndenge nini nzambe yango azali kokoka kofrape paster mukuna te soki paster mukuna azali nde na misala ya mabe ndenge ye aza koloba bozali bato ya lokuta bahypocrite botika kokosela nzambe makambo vraiment ezali pasi mpe mawa kotala tata monene boye lokuta atika te koya kaka kokoselaka bato bamakambo akosela Marie Misambu makambo mabe akosela Laure Mbongo makambo mabe akosela Claudia Sassou makambo mabe donc atikali kaka boye bandeko oya boye ndenge toza komona liwa eza kotambolela ye kaka pembeni wana kaka bandeko eza koluka kaka mutu akosala erreur kaka asimbi ye alepo ete mutu wana tikala na mbeba mais tozala na ye mpe mayele bandeko azali mutu ya koprovoke te po ete ndenge azali wana azali mutu moko soki okei kaka otika omemi ngambu oke azali na ye deja mutu moko azotambola deja na liwa na ye vraiment tata munene boye bakomisi ye mwana ya bitinda oza kobanga nini yo Epaphras yo oza kokanisa mwa loposo ya pembe wana ya mwasi ya bemba nde oza komona ye extra mwasi ya Jean-Pierre Bemba aza mutu moko mwana mwasi moko songi ya kosangana te bilobela kotonga bato yo ozomona teke soki otali ye kaka vraiment nzambe aide biso mpenza tolingaki tozwa première dame moko bandeko tolingaki tolela ebele oyo ozomona mwasi mobimba ya mobali ya mutu malgré mobali aza na prison misu na ye kaka kwaya kotalatala kofixe mibali na misu bande yango naza kotuna oyo mpenza ata kutu Jean-Pierre Bemba soki bakateli ye 20 ans ye akosupporte mpenza nzela Jean-Pierre Bemba ndenge na modelo naza komona aza kobetela misu pakapaka piaka ye akosupporte bandeko bozela kaka mokolo ekozalaki ko batateli Jean-Pierre Bemba au tribunal oyo ata 30 ans ou bien 20 ans à moins que ezalaka CPI bazalaka basalaka mwa grâce moko bo mwasi akokende kuna ale bakotisi mwasi na mobali na mwa chambre moko basali bamakambo na bango ayele esili wana ta mosu akokosupporte
mais soki ezali kaka ke balobi ke Jean-Pierre Bemba ndenge bakateli boye pas de contact na mwasi ndenge naza komona mwasi modele aza kobetela misu bandeko akobwilisa naza koyebisa bino ya solo akobwilisa po ete bazali basorte basi oyo bakokaka kosupporte mikolo ebele te et surtout soki na bamoment bahiver baforme ya basi ya Jean-Pierre Bemba oyo naza koyebisa bino ya solo balingaka korate occasion te soki occasion monani il faut niata il faut baba mais boyebaka yango ete biloko nyonso tu bozali kosala bamabe nyonso bozali kosala mpona mboka Congo bokobanda kofuta yango ekobanda kozongela bino bozali kokosa bato ke bozali kosala bamalamu mpona Congo mais na bamakambo bozali kosala bato wana poto konyokola bato koprive bato même liberté na bango kokende koagrese bato nyonso tu wana nzambe akozongisela bino retour na yango mais boyebaka ete babiloko boza kosala ekokute bino un jour cher bandeko nazali koyebisa bino il faut boyeba yango tata oyo Epaphrase azali tata moko bokeba na ye azali menteur malfaiteur ayebi même koinvente bamakambo mpona bato pe azali rancunier mais bokozala bongo pe bokotikala kaka boye mbula na mbula bongo pe bokozonga maboko pamba makolo kokoma bino kilo bozela après l'élection bokolela bien nanu boleli te mais bokolela bien mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge toyoti koyebisa bino bato oyo nyonso tu bozali komona bazali kobenga bakomba to boye bazali bato ya kolanda te, ce sont des escrocs lokuta kaka bango bamakambo ebele ya mabe kaka kati na bango. Exemple moko ya malamu pe ya malongo bakoki kopesa na futur avenir ya bana na biso oyo bazali na poto ezali te po ete bango moko bato ya lokuta. Même information bazali kopesa bana na bango lokuta na lokuta. Jamais bazali koyebisa même bana na bango bazali kobotama na poto ya vérité. Ezali pasi pe mawa. Bandeko babolingo. Pomo na ete lokuta ya bato tokolakisa bino lokuta mosusu. Mwana mobali moko tosalelaka bino émission mokolo mosusu tolakisaka bino. Akei koyokana na moninga na ye. Bazalaka na mwa kamera na bango akei kolata kazaka neti ka bakazaka oya batata oya bakongo ya bamboka kati oya ezalaka ete soki boke kobala mwana ya mwasi batata bazalaka ete aza kokontrole eske bapesaki molangi ya whisky ya tali ya kontrole molangi ya whisky yango soki ntango mosusu ezwaki mwa dega te akitisi makasu akontrole nombre ya makasu nde mwana mobali wana mokolo mosusu asali aventure na moninga na ye bakei na kamera na bango akamati ake kobombana kote neti ya sorti ya porte ya parlement ya Union Européenne tango sikoyo asali sinele ye abandi kobima ye abimi abandi koloba ete nauti kuna na kati tosololi boye batuni ngai boye bandeko kaka na bamasolo na bango ya lokuta po mona ete tango balobaka makambo ya lokuta bayebaka teke bamikosaka kaka bango moko oyo ndenge eloba Francis Kalombo ete bakombata bamikosaka bango moko mpo bamisepelisaka kaka bango moko. Mwana mobali wana alobi ete non nauti deja tosololi na bakonzi ya mboka na bakonzi ya Belgique batuni nga bamakambo ebele banini me lelo kaka moto alobaki ete bakonzi ya Union Européenne batunaki ye bamituna lelo ekomeli ye yombe bandeko tellement bamakambo yango alobaki ezalaki lokuta amoni azweli yango solution te lelo aye kobimisa vrai face na ye botala ndenge mwana mobali azali kolela pe mwana mobali akomi koloba bamakambo baparole ya bamenace bandeko me yo alobi ete yo utaki na kokutana na bakonzi ya Union Européenne
batuni yo bamituna ebele mpo na Joseph Kabila mpo na bakonzi ya Kongo nyonso nano ozeli solution na yango te mbala moko komi lisusu bose rebele omoni oyo ndenge bozali kaka komi kosande bino moko mwana mobali yango bandeko lelo oyo aye komibimisa kaka ye moko te azali na ye escro bandeko oyebi kaka bana baya oyo ya ntango ya mobutu oyo bayaki na poto bakanisaki ete mokili ekozala kaka malamu mpo na bango bakima na bambongo ya mboka me bakomi awa bandeko oyo ndenge balobaka ete baye kobeta chute libre mokili ebeti bango fimbo ngubu bandeko mwana ya lelo akomi mokati suki na Bruxelles mawe ndenge azana aza kokemba na ndenge akosakana te bandeko na matama yango ndenge ekomi bandeko tala kaka lokola mobutu amesanisaki bango na systeme ya kozwa mbongo na ndenge ya facilité awa na poto bazokoka te ti balobi ete mwana mobali yango akoma kobulisa bandeko na moi bozomone mobali me ndenge ezali wana na butu vrai chéri balobi abulisaka na ye yebaka ete ndenge mpe ezalaka bamai wana ya mibali wana ezalaka nzambe asala ete po ekendeke mpenza na nzoto ya basi normalement me soki yo mobali bakomi kotindika yo yango na ndenge ya nsima ekomisaka mobali okomona matama minene nzoto ekomi neti ya mwasi matama evimbi ekomi minene libumu ekomi munene banini wana nyonso tu po ete mai wana ekei eluki esika akokende kovanda ndenge nzambe akele epa mwasi emoni te ale ekei sikoyo kovanda na baorgane mosusu ekomi kotokomisa yo matama minene mataku minene banini okomona okomi neti mwasi botala kaka mwana mobali yango akoma kaka na forme neti ya mwasi soki aza koloba na misu ndenge asalaka neti ya mwasi bandeko wana nyonso tu bariske ya la vie andimaka te bandeko mokili ebeti bango fimbu yango na bakomi kolela bandeko bazonga na Congo me bokozonga kaka na babozoba ya boye bokozonga na ndenge ya baedikasio ya bozoba oyo bozali na yango bamentalité ya mabe bokoti disi deja esprit ya kimoyibi makambo ya mabe bolingi bozonga na yango na Congo po ete bomemela biso lisusu libabe te bovanda nanu na poto bandeko na ntango oyo nakosenga na papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge mwana mobali akosaka bato ete auti na biro ya parlement kuna na Union Européenne esika babengisaki mpo basolola makambo na Congo aloba tala ta nsima te amela mpe soyi te me lelo tala ete lelo bamakambo nyonso to alobaki abosani ete ayebisaka bato ete akutani na bakonzi ya mboka lelo botala ndenge kimpelekese esali ye solution ezali te na makambo ya bakomba na bango bazali kosala ekomisi ye bilobela bandeko kokamwa baimage s'il vous plaît papa Botamba. Alors bonjour peuple congolais, Aubin Kikonka, président ya bana Congo. Vraiment na tango yo nasi kopesa mbote na balandi nyonso o bazali ba congolais. So na bi kombo ya congolais boyebi nani akoki kobenga ma congolais et puis nani akoki kobenga ma étranger. Vraiment mbote mingi na ba esika nyonso bozali. Esengo naza nango ya mingi ya koloba ezali na ozomona ba combattant bazali toujours en activation baza kolakisa volonté o batelemeli mpona kobundela mboka na bango ezali souci oyo eza kotravaille kati na moko na kati ya motema na ye yango oyo se manifeste mais na ntango oyo lelo souci makasi ezali ntango nazali komona bacombattant bazali su koyeba eloko nini babengi résistance te soko tali tozwa par exemple na bandeko oyo bapanzaka basango baradio oyo boyebi batv oyo bainternet mosusu oyo boyebi toza komona
un résistant aza komi kopesa sa parole na ba criminel na ba voleur na ba pilleur balekaka na ba radio ya résistance pona ya kopanza basango na bango bandeko na ngai tina ya kombo résistance soki boyebi yango eza na ba niveau nyonso ere ozali kobunda babengi yo combattant oza na kati ya guerre oza na temps ya kosololaka ya kobongisamaka ya kosalaka boye na bato baza koboma yo te po bandeko oyo baza kokufa na este bandeko oyo baza koboma baza kotuma bandako na bango bandeko oyo bazali koviole na este bacriminel wana bagénocidaire wana bazoleka jamais kopesa bango ta ya koloba baza koboma baza komassacre mboka na biso place nyonso kongola lobaka bazo bakanga place nyonso kongola kolinga abimisa maloba na ye même bato oyo basimbaka bato wana baza koboma biso bazokanga baporte wana nyonso mais mpona nini yo résistant combattant na porte muke oyo oza nango na bamoyen muke oyo oza nango okomi kopesa bato oyo bazali kosala biso mabe place baloba barésistant mosusu bachange ekolo elemisa barésistant mosusu bachange mboka bandeko na ngai po barésistant baza koresiste na situation ezoleka na république démocratique du Congo ezali mboka na bango mboka ya bakoko na bango bolingi bakoma banani bakoma barwandais bakoma batanzanien bakoma baugandais baburundais oyo baza kokota banda ntongo dipoko na mboka na koboma esengo na oyo yango wana mutu ya mabe maloba nini oyo akozala nango mpona kopesa yo mpo oyo oyoka mpo esala yo nini ekechange yo na nini mpo mabe ya mutu wana oyebi yango bandeko na ngai mpona nini tozoyeba eloko babengi résistance te soki ozwi moto lokola Vitali Kamere parcours politique na ye na Congo na ndenge bakota na gouvernement ndenge bavaa na parlement ndenge baboma bato na bakongo ndenge basala makambo nyonso tu baye kocrée opposition lokuta abima na ndenge bakosa peuple congolais nani ayebi yango te tolobango banda kala ezalaki création ya opposant ndenge bamonaki ke Kaname Hippolyte aza na opposition na ngisala te fo bacrée opposition lokuta eloko nini ayokoyebisa bino koboma bacongolais massacre baviole tout quel jour a dénoncé baviole esalama quel jour a cité que Rwanda a agressé Congo et puis Rwanda ezali ko bomba congolais et puis Rwanda ezali na kata parlement que faut continuer na faut ko funda makambo na justice internationale asala kama mukolonini boko leksa mutabo ne sembo leksa na radio na bino po ya loba nini bande ko nanga buzo betete na niveau nini ato yebi ko za combattre même so bandi sika même so to comprendre makambo ngote faut ko tuna ka batu o ba yebi makambo wana batu o ba banda makambo wana ba yesa bino ndenge totamna na résistance mukoloni boko mona TV NTC soki NTC na bango kuna na sasa TV ya Kaname Hippolyte eko ya akoluka wa ba combattre wa bango ya koloba pour élection na mukoloni ni mais kuna message ngela toujours ko finga bino mais pour nous kopesa bango temps bako s'exprimer pour la diaspora yoka bango tout ça na poso yoka bango te vous comprenez l'essence de la résistance te ou bien vous osala ngona encore ou bien vous fumula ba radio na bino pona ba résistant ba yakuna elle vous osala pemba al bosi na quelque chose vous changer de côté pourquoi vous osala biso boy pour ni bolingi Congo te pour ni bolingi toujours makileta na mboka wana pour aller bolir tout ce qu'on kabambo na bino pour vous on comprendre même monde là ça on bino zoba bo banda eloko na bino bien vous on ke nango mais suko nango faut pas détruire bino ba kosa bino makambo ebele be na kati mukoni to kokola to ko récupérer mboko nini ata to récupérer ngo lelo to ko tamono na situation ya boy ba situation ya mawa ya ko kanisa ndeko na ngai poni to linga kokola te mutu lokola bana ko yiba mbongo na mboka wana vana na nini komere batukengo ado na bomisa na Congo piège ni oyo ya salate
ba bourse ba étudiant makambo belé hein mabe ezaki mutu wana alinga kumulata mukolo moko te batie wana Fonds monétaire international pour na ko détruire du Congo akoloba na nini mutu ko ya zanga bande ko ngai basa ba o ba ke na kata résistance na kata ba combattant basa ba ko ya ko abattre bango tani ya musi bato les nyos bozo komona bosa image ya lukuta ke ba soit disant ba opposition ya lukuta wana baza bato moko bande ko ngai ya tesa sututé kuti eloko nazo ko lancer le ezali nini bato nyos pa ya kata gouvernement wana ti le 15 octobre 2011 ba famille bino tout ebi ba en place bazaka na diaspora na ba mboka nyos o bozali biso ba combattant toko siko toko cibler ba famille ya bango moko nde baza ko comprendre te toko cibler siko ba famille na bino moko en Europe na diaspora mo bima na États-Unis partout pour comprendre que situation ya Congo singa ma changement et ça pour ma kilé ba koko na biso ko tanga et ça pour ma belé na biso to libérer mboka na biso et loko ba bengi résistance c'est ça faut que tellement ba situation nyonsu batika ka tana munguna te po munguna ko tikilo tata ko bomo mbala moko bande ko ngai poni to ko la te barabi musuna za ko yoka oreto tala ka ndenge to ko arriver la résistance ndenge ni ti le 10 décembre o amuna ka salina makoki o amuna ka salina minduki abi musa munduki ba ke bunso baninga hein ko so benga na batu ba na pouvoir wana na baninga to salina ensemble to benga na ba na pouvoir po to ko libérer mboko na biso. Mais comment expliquer que quand tu vas radio, il y a diaspora, il y a place de gauche-droite, beaucoup de finga même, bande comme ça, on a posé, mboko za la libérer. Hein? Bande konangai. Oh, il y a ça la position est bien. À moins qu'aujourd'hui peut faire quelque chose pour le Congo. Félicitations, merci beaucoup. Il faut toujours encourager. Hein? Ma qualification sur la libération, il faut qu'on encourage en gros. Mais ce qui m'a qualifié à la libération, bato bakomi kozongo lokola kobundisa kango sike bolingi libération ya Congo te bapasi to bana oti suka wapi hein bana Congo er balobaka ke na ngonga oto tokende makambo ya boyebi ke élection ezate mais pour tozwa pouvoir tozwa makasi nyonso tolobi ke non to se positionner mutu lokola Etienne Tshisekedi zala wana toke avec la révolution c'est ça notre objectif tokende nango élection tous années te. Mais il faut que la parole soit forte, autour ensemble, tout le monde s'abat. Ce qui peuple a télémi. Ce qui est gauche, droite, fait téléma. Gauche, droite, fait téléma. Mais point de vue à Rokabana. Point de vue à Songasima. Point de vue à des mots, parole, balou, barano, na biso. Bande konangai. Yo soko téléma, awa, na poto, na partout, en Afrique du Sud. Qui est n'excès au monde, au Bomayo. Bon, plus au temps, les gars, TV, tout le loba. Hein? Mais quand on le moment de kata banoni, même quand on a un téléphone, on va kata ngo mala moko. Nous pouvons toujours comprendre té. Hein? Yo to senga na chaque pays. Faut qu'on na TV na bino moko, radio na bino moko, ba image na bino moko pour penser à le monde entier. Pour monter sur mon abimi na quoi na yena caméra na yaye a filmer manamoko lobby na ngale a communiquer au nom par résistance boyo bokomi ko loba suka na mon a communiquer ko faire passer batuana pour na nini c'est que vous comprenez que pas na biso valeur exacte pas na biso Congo za la sauveté pas na biso za nonga ndengwana yango ça ko kota biso na système na mo sima na ngwa pesa biso mu Congo to ko comprendre mu colonie to ko kola mu colonie bande ko na ngai soki yo yaki na résistance pour nous ndenge ya ko sabotango ndenge ya ko bebisango ndenge ya ko kota kata résistance au suka pour être bandaka mouvement oyo hein mutu moko te mutu to bundisa ka biso mutu moko tandimaka ke ba étranger bana mboka na biso mutu moko ndimaka te ke mboka na biso ya ki agressé mutu moko ndimaka te ke mboka na biso ezoluka libération mais bande ko na ngai mais lelo to sawa tout le monde entier va au téléma pour la libération mboka mais bino sikoyo bande ko na ngai pour nous au sala ndengwa nous ngabo rendre sous ba tâche ko ma sous plus difficile alors que comment il est facile hein to kende to libérer mboka wana to kende to zo ba bande ko na so dans la pasi na kati ya wumbu na kati ya banini to bimisa na kati bazali et puis to pesa bango ko ba bengi bo moya seko ba vivre mboka na bango na ndenge moko ya bien.
Bako kolia, bako kofuta, bako kotelema. Bande ko nangai. Lelo yo. Na Kinshasa mobimba. Batelemi, bako ko parler si makambo tali résistance. Résistance dans le moment na Congo mobimba. Nana yebi yango te. Nana yebi te résistance dans le moment na Congo mobimba. Chiko yo. Ovandi ao, olingo ba lo détruire. Et loko ba aussi batongi. Hein? Ah bo comment monte aussi le logo na yo, aussi o na Facebook au panza boye bébé. Ndeko nanga. To ko apprendre nini na Satan. Baza ba Satan, o apprendre nini na Satan. Bonheur nini Satan za na mwazo kosa yo. Suko na ngoko leo, suko na ngoko boma yo. Pourquoi? Toti ko nyoko la Congo. Toti ka ko nyoko la Congo. Makile etangi mingi. Bande kuna suba kufi ebele. Toti ka na bitumba ya suka. Bitumba ya suka. O mukili mo bimeyebi. Ezo tiape misu. Et puis tu as libéré mboka wana. Totika musala wana ya mabe. Ya 10 euros, 20 euros, 15 euros. Pour nous détruire mboka na yo. Bande ko nangai. Tozo kende awa le nini na mwa otoko banda makamuni on se sili. Décembre za kala mingi te. Oyo pa lobi naza na ngape ya kokoka na ko bana makamuna nga va décembre que Dieu soit loué. Biso révolution to bana ko depuis 2004. Boye biango. Dégage to bana ko depuis 2004. To zara toujours na kati ya révolution. Donc nous allons histoire ya parcours ya révolution. Faut to achever mission na biso. Et loko nini o bana ba komi ko bota ba de gauche droite bo telema na ba radio na bino de gauche droite bo komi ko sala ba message moko il ne fallait pas. Pourquoi? Na yango mutu nyosu to bendie matoni toza prêt ya ko kotela ba radio na moko toza prêt ya ko sala o il fallait ba mbali ba sala o tilelo na to sala te. Poto ya mibali na yango to bendi matoi oyo amoni ke matoi ne lekaka mutu alekisa oyo amoni mis na ye monaka ba oyo biso to monaka te amona mais Congo eza libéré to libéré mboka wana oyo nyonso asali mabe na mboka wana. Oh nyonso asala mabe. Oh nyonso kansaka mabe na mboka wana. A ofuta mo. Bana ko ba bosa na keloko ta ofuta mo. Merci beaucoup. Na ba combattant nyonso na monde. To kento longa bituma na bo perdre espoir te. Kongo eza biso. Ba tikela mo biso ba ba kokolo ba kufa makila na bango tanga place wana. To libérer mboka wana. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Ingeta. Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini batoyo bazali kozwa lokuta ekomi lokola plaisir moko boye bazali koyeba te ekomi lokola plaisir po ba mikosaka kaka bango na bango po ba misepelisa bango na bango. Bandeko abimelaki bato alobi ete auti kokutana na bakonzi ya Union Européenne mais lelo tala ete vérité ekoyeba na bandeko po ete alengisa bato botala na esika yango avandi bandeko azwi ba papier nyonso tu ya ba facture oyo ya banyongo ya ndaku apose yango likolo ya mesa mpona koyebisa bato ke wana nde ba dossier. Bandeko baza kokemba ndenge ya kosakana te. Soko omoni mwana mobali matame ekomi
lokola bambuma ya bapamplemousse bandeko seke makambo ezali grave bandeko baniongo nyonso tu ya bafacture oyo azali na yango ya na poto bandeko atie yango likolo ya mesa mpona kotrompe bato ezala neti lokola badossier bandeko esika mpe avandi wana bandeko mwa esika moko ya moke bandeko botala kaka ndenge afinani bandeko bazokemba na ndenge ya kosakana te evi ya poto pasi tala ndenge baza kokemba bomonisaki bapeuple pasi pendant 32 ans bobengi biso bakombo babete bandeko bino kutu bomonisi biso bapeuple pasi pendant 32 ans mais bino kaka soki bobimi kaka soki 15 ans soki combien d'années yango libanda ya mboka tala ndenge milelo na milelo ekomi Mobutu ntango azalaki na bokonzi famille ya Lumumba bazalaka na interdiction bakoki koniata Kongo te même famille Kasavubu mais tala lelo oyo bandeko bino ba mobutiste bozali na poto tala kutu bosali ata bambule belede tala ndenge bozali kolela bandeko bomoni mabe oyo bosalaki ba peuple congolais bokomi kofuta pe oyo kutu nanu bofuti te ezali kaka ebandeli nanu esili te lokola boye lisusu na baje na bino ya komonisa kaka peuple wana pasi bomonisi bango peuple pasi na Congo boye lisusu o basoi-disant bacombattant bokomona pasi wana ekokontinue kaka kolanda bino bato bakomona ndenge bokotelengana na poto bato bakomona ndenge bokotambola na mataba awa na poto po ete boza mitema mabe olie bolia na ndenge te tosangisa mayele totonga mboka me bozali koya kaka na esprit ya mabe nzambe mpe ya kokangela bino bizibeli bokomona nzela te po ete boza nde mitema mabe bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci